Biloko ekitite biloko eza mata makasi ekola masango mati c'est moule eza komata en plus wenze toteka bien te dans marché zate. Marché zate biloko eza komata donc biloko ekitite biloko eza ka toujours en mata. Biso ba commerçant ti biloko eza komata en tout cas marché vraiment eza ka bien te. To souffrir transport banzela eza bien te. Poko mana na biloko au futa ba 5000. Donc à l'aller-retour, on refute à 10 000 francs de transport. Donc maramou vraiment, et ce qui est bien. Biso tozo teka balete tozo souffrir parce que tozo soma biloko cher pa na bango tozo oteka pe na ndenge moke biloko ezo sala ke cher 1500 biloko pe zo sala ke cher de biloko eza okita te 1000 francs de so balobi na yo ke biloko eza okita eza lokuta biloko eza okita te tala ndeti mu tomate boye 1000 francs. Oui, combien 1000 francs. Si on a la sombi baga tomate 130 000 150 000 na oteka ondengeni marché vraiment ils ont kende mobulu balaka biso soki mbongo ekiti biloko ekitame to mona rien ne change, rien ne marche avec biloko ezaka toujours cher ezaka cher c'est peut-être que nous sommes cher toyo tekela peka batu cher c'est totali bien ngana lo bateke bakonzi baza mutema mabe bato bazokende kosoma biloko na ba dépôt bango bazokende kosoma na moins cher mais tango biso tokokende na détail ale ya matisi po na kuta kuna biloko emati ese mukonzi ayebi yango akota na ba dépôt nyonso na yebite na place wana koloba ka bakonzi te mais nakoki koloba pe ba commerçant o ba l'équipe biso siko tango biso tozoke na osome pa na bango biloko eza ya komata siko toloba mokonzi te po tomona bakonzi te bénéfice ezokota te papa ezokota te biloko eza ya komata so toloba biloko ekita biloko ekota pe na mboka biloko ezokota te banzela pe biloko ekokotela awa nzela eza ya kobeba na mboka soki bato ya mboka bakoti na biloko balobaka transport eza ya komata mpona nzela eza ya kobeba biloko ekota soki babongisi nzela biloko ekokota ekokita pe bakonzi babetaki tolo balobi ke bakitisi $, population esepeli tobeteli bango maboko nyonso wana ezalaki souhait ya population congolaise ezalaki en tout cas eloko oyo ba congolais nyonso babandai kozela $, ekita po biloko pe na bawenze ekita et faciliter vie batu bakoma kolia bien ndenge kaka balobaki le peuple d'abord mais lelo ba moi eleki ebele depuis que $, ekita est-ce que réellement biloko pe na wenze ekita question mbote na bino bisika nyonso bozuli bakumalamu ya kolanda biso na PSB télévision tozali na esengo mingi ya kokuta na bino na numéro ya sika ya magazine na bino awa tozali na wenze o babengaka wenze ya cité Pumbu na commune ya Mongafula toyeko tuna ba papa ba maman pe bateki de manière générale ba maman ya Pondu ba maman ya Makala ba maman batekaka fufu be pis pe biloko ndenge na ndenge toyaki kosola na bango po toyeba soki réellement ndenge $, ekita soki réellement biloko pe na wenze ekita encore que $, ango pe ekita kiti na 20 000 francs pour $10 lelo ekomi nango sous komata ekomi lelo na 22 800 voire même 23 000 pour na bisika mususu awa $, ekomi kozongela nango komata est-ce que biloko ekitaka te ekitaka te soki ekitaka est-ce que zongeli sous komata ndenge $, ekomi komata wana nde motuna oto ekotuna na wenze bolanda biyano pe ba réponse ya ba maman na ba papa o batekaka awa na wenza cité Pumbu
social, bazongza akitsa dollar ezaki na sel. Bote papa. Kombo nani? Kombo na papa David. Papa David tokuti toza wapi? Toza na commune ya Monga Fula na marché à Cité Poum. OK. Yo tekaka nini? Ate arabe piste na ba tomate mon. Toyokaki ke biloko eza okita na wenze. Ndenge dollar ekiti, biloko pe ekiti. Toyepa na yo mo moteki yo biso ozosomba ndenge nini? Tozoteka ndenge nini? Est-ce que biloko eza okita? Na kombo ya koloba ke biloko eza okita te. Dollar eza okita, mais ba commerçant ya minene ba maintenir ka ba biloko na bango na ba prix o bazalaki nango. So ane ote yango na 500 atikali na $50 azumbongo wana bazongisa na franc na to wana kaka. De biloko eza ya okita te. Biso tozoteka balete tozo souffrir parce que tozosomba biloko cher pa na bango. Tozo oteka pe na ndenge moko ke biloko ezo sala ke cher 1500. Biloko pe ezo sala ke cher. De biloko eza ya okita te. 1000 francs. De ce balobi na yo ke biloko eza ya okita, eza lokuta. Biloko eza ya okita. Te tala ndeti mu tomate boy. 1000 francs. Oui, combien 1000 francs. Siko nga kuna na sombi baka tomate 130 000, 150 000. Na oteka ngo ndenge ni. Yo somba wapi? Yo somba na Matadi Kibala. Donc na transport nango. Na transport makamune so ya otomena ba 140 150. Siko so oteki bongo te, bongo ekebima te. Siko bolobi ke biloko ekiti te, dollar ekiti mais biloko ekiti te. Parce que là on osenga na bakonzi. Ko dollar déjà ekiti, na biloko ekiti te. Eloko na kosenga na bakonzi, bango moko pe ba gouvernement asalaka moyen ya commerce na ye po esungaka peuple. Tango atika ke biso moko tozaka na ba fond na biso ya minene totekelaka so biso moko eza bien te mais ye peso asali ba cantine na ya minene azoke kosomba biloko asala ba bilanga na ye azobimisa biloko ebele je crois mboko ekezala bien mais tango azokitisa dollar azosala commerce moko te azosala bilanga te azana eloko moko te mais akitikaka dollar ça dit que azonyokola ba commerçant oya minene pona ba fond na bango ekweya biso pe tozana se tokokweya po tokoteka moins cher te parce qu'on a ndenge dollar ezaki likolo na ndenge dollar ekiti bino changement eza na mote na ndenge boteka changement eza te po biloko ekiti te dollar ekiti na kombo mais biloko ekiti te soki dollar ekitaki na kombo pe biloko ekita na kombo mbele bien mais biloko eza ya okita te. OK. Message nini ka so lancer na bakonzi ya mboka? Basala effort parce que de bakiti dollar baluka pe fort po biloko ezala mais bango nde bazala pe na makasi ya ko produire parce que biloko ekita. Ko produire ça dit que bango so bazosala bazosomba bazoteka ça va. Mais le logai par exemple na kei na Chine na sombi ba Thomson na sombi ba nini na ye na ziko teka. Eza yanga privé, eza ya l'état te. De la rotango likolo mais l'état so akeko kosomba biloko na ye, aye na valeur na ye. Je crois ngai pe la kozala ya kokita po na kolanda ye. Message à moi.
Bote maman. Bote papa. Comment on Maman Divine. Maman Divine a tout ça. Dans la marché c'était pour nous. Ok. Comment nous autres que fumboa? Yebisa biso marché ezoke ndenge nini na ça na oya fumboa. Marché vraiment ezoke ndenge mobulu. Balaka biso soki mbongo ekiti biloko ekita mais on n'a rien ne change, rien ne marche avec. Dans biloko ezaka toujours cher. Ezaka cher, c'est peut-être que nous sommes cher dans Toyo te que la peka ba tout cher. Est-ce qu'on est au katibo fumboa obo combien? Fona tanandenge que no yi. Tanando oyi ba. Bon bongo mwamba. Donc ina ba sachet boy combien? 1000 francs, 1500, 2000. Donc au 2000 francs. Ouais. Au 2000 francs. Au 2000. Au 1500. OK. Biloko ekiti te mais dollar ekiti. Donc bino pour la bino dollar échanger dans l'euro. Échanger dans l'euro, il fallait que tu aies un des salaires pour moi vente c'est qui moi bien biloko est cher. En plus vente ma bé au somba biloko kuna cher oyo teka oyo na biloko boyo mona vente ça ma bé poli donc va perdre c'est belé belé. OK. Message nini ko lancer na bakota mboka ko bazolanda yo. Nini ba ko ça la pona kao. Message ça qui ende baleke biso que non bazo kita dollar ba kitela plus pe biloko dollar ekiti mais biloko ezo kitete biloko ça toujours ka talo likolo ba kitela biso biloko po biso pe to za bien. Merci maman. Merci papa. Le docteur, pasteur, évangéliste à côté la yoté. Yango mikola suka oyo. Zala na ngele. Zala na miso ko fungama. O sepela na yo na bisela. Dozo prier sikoyo oboya esprit ya voutement. Ya contrôle la poursuite. Dite moza a monter oza na ngoba yebi yango. Oza na combien? Éternel Dieu, te tondi yo
ezonge pai na yo mpona ngolu oyo esaleli biso ya kotelema liboso mpe bango moto ezalaki reklame na kati ya kufa na kati ya maladi eza na prison bakangi yo basinga yesu afengela yo lelo namoni changement moko awa eza te po mutu na mutu na prix na ye donc depuis bakitisa dollar prix ya biloko eyebana basute koma mutu na mutu azotia na ndenge okokuta tike kuna mutu amamiki tike oyo aye fufu eza na 3000 oyo kuna 2500 oyo kuna 5000 bon sikoyo dollar yango ekiteli esikana bon mais bakonzi batiaki bazwaki mokano wana okita dollar po biloko mpe ekita d'après bino nini nde ezosalaka biloko ekita te eza motema mabe ya bakonzi yango to ya bato oyo bazotekela bino na prix de gros nde bazomatisa to nini soki totali bien ngai naloba teke bakonzi baza motema mabe bato oyo bazokende kosoma biloko na badepo bango bazokende kosoma na moins cher mais ntango biso tokokende na détail ale amatisi mpo nakutaki kuna biloko emati ese mokonzi ayebi yango akotaka na badepo nyonso nayebi te na place wana nakoloba ka bakonzi te mais nakoki koloba mpe bakomersa oyo baleki biso sikoyo ntango biso tozokende kosoma mpa na bango biloko eza ya komata sikoyo toloba mokonzi te mpo tomona bakonzi te est ce que baservice ya ministère ya économie oyo babengaka bainspecteur oyo bayaka kolandela makambo ya prix na wenze bayaka mpe awa nao namoni bango nao te namoni bango bana na banda wenze oyo boye natikala na omona na bandi wenze nakokisi ata ba 25 ans kaka na wenze oyo na wenze oyo donc banda oza wenze omona bango nango te natikala omona bango te mais bofutaka mbala mosusu soki nga nakeye somba biloko bakoki mpe koleka na nsima na nga mai na présence na nga namoni bango te mais bofutaka tike awa tofutaka tike na salongo tofutaka tike mokolo nyonso ezala meme na dimanche tofutaka ezala samedi tofutaka ezala longola ferie kaka dimanche lundi tofutaka ok bon sikoyo kamera na biso ezotala yo bakonzi bazolanda yo yebisa biso message nini oyo okoki kopesa na bakonzi ya mboka to eloko nini okoki kosenga na bakonzi ya mboka mpo makambo oyo esila en tout cas biloko mpenza ekita ya solosolo ndenge bango balingelaki bon eloko nakosenga mpe na motema na nga nde tokutani nga na bino boye bakonzi ya mboka bakitisa biloko kaka nde bino bozotambola boye nayoka kotunaki nga soki baagent soki banana yango batambolaka soki bayaka mpenza ya solo soki bamoni ke saki ya loso eza ota ou bien saki ya mungwa eza ota sikoyo soki bakoti na badepo soki bamoni bato wana bamatisi mutu moko na moko akoki kozwa mpe discipline na eloko wana pamba te wana eza kofingisa sikoyo bakonzi ntango bakonzi bazopesa biso biloko moins cher dollar ekiti biloko ekita ale sikoyo ntango bango bazokende kosoma bazomatisa eloko nasengi eza kaka bakonzi na biso bazala motema molai na ntango bamoni boye bakomersa nyonso oyo baza na badepo na babisika minene minene bakotela nanu bango apres baya kotala biso nsima Maman Jeanne Chibola awa tokuti yo na wenze ya cité Pumbu ozoteka nini? Makala. Ozoteka makala. Bakonzi bayebisa ye biso ke soki dollar ekiti tomona pe biloko na wenze banda okita malema malema.
bamba sanza eleki ebele depuis dollar ekitaki yango toye sikoyo totala est-ce que biloko mpe na wenze eza ya kokita to ezaka ndenge ezalaki eza ya kokita te ezaka ndenge ezalaka d'après yo mpona nini eloko nini ezosala bongo toyebi na biso te makambo wana ndenge ezosalama boye eza ndenge nini te saki ya makala bosombi na combien saki ya makala tosomba na 80 000 85 000 soki biloko ekoti 80 000 ekoti te 85. Ok bon lokola biloko ekiti te na ndenge ozotekela sikoyo ozomona ndeni est-ce que marché eza nango bien baclient bazokota ozozwa mpe mwa bénéfice na yo bénéfice ezokota te papa ezokota te biloko eza ya komata. Bon okosenga nini kasi na bakonzi ya mboka oyo bazolanda yo na kamera na biso liloba nini okoloba na bango so toloba biloko ekita biloko ekota mpe na mboka biloko ezokota te banzela mpe biloko ekokotela awa nzela eza ya kobeba na mboka soki bato ya mboka bakoti na biloko balobaka transport eza ya komata mpona nzela eza ya kobeba biloko ekota soki babongisi nzela biloko ekokota ekokita mpe. Ok makala na bino eutaka wapi eutaka na bakongo donc banzela ya bakongo nde eza ya kobeba eza ya kobeba. Ok merci beaucoup maman. Merci papa. mashene na bino okutu bala musulu bato batalaka okulu te me bosolo shani ngana ganga awa namona te eloko te nakuti yo na wenza site pumbu oteka nini nateka na ngaka makala yebisa biso nanu neti nde okangi boye na sachet eza combien 2000 3000 1000 francs yango. Ok bakonzi bayebisa biso ke soki dollar ekiti biloko mpe okita bazalaki na raison to bakosaki biso bakosi biso bakosi mpona tomoni eloko ata moko ekiti te seki ya makala eza na 85 000 kaka semuli nde ekiti nde eloko tomoni ekiti biloko eza ya komata donc kaka semuli nde ekiti kaka semuli na loso esili sikoyo loso yango tolamba ona nini po makala mpe ekiti semuli ezalaki 30 000 ba 45 emati sikoyo bango bakiti kaka semule batiki makala sikoyo makala ekiti te biloko nyonso ekiti te ekita ekobandela kuna esika tokendaka me kuna tokendaka makala eza na 60 000 futela yango transport 60 000 wana na mboka nini eza 60 000 na mbuba 60 000 ko kasitolo bango 60 60 000 papa aloba otela nga nazosolola na bango nasolola nayo te bakoya kopesa yo loba bien apa azwa opesa ya loba bien kasi etali yo ndenge nini Maman, message nini sikoyo olancer pa bakonzi ya mboka par rapport à prix ya biloko po tomoni mpe dollar yango babetelaki tolo ekoma omata nango susu mata lisusu tomoni ezalaki na ba 21 yango ekomi na ba 23 tomoni eloko ekiti te sikoyo message nini okoloba na bakonzi oyo bazolanda yo bolobaka eloko ekiti ata moko eza te. Ok eloko ata moko ekiti nango te mopiko ya pondu yango eka 5 000 mopiko ya pondu 5 000 ok liloba na oyo ya suka mpona kosukisa émission oyo tolingi biloko ekita dollar mpe ekita ndenge ekitaki ba 21 ba 20 oyo ekomi lisusu ezomata lisusu okoma 24 23 500 lokuta bakonzi na biso bazala na lokuta oyebisa bango bongo baza bamiyibi baza bamiyibi kaka tolobaka bongo. toteka ndunda pondu donc biloko etalika makasa bafei. yebisa biso nanu ndenge bakonzi balobaki ke biloko ekokita ndenge dollar ekiti biloko yango ekiti ya solo to ekiti te bon biloko ekiti te biloko eza komata makasi ekola masango emati
c'est moule eza ya komata en plus wenze toteka bien te donc marché eza te marché eza te biloko eza ya komata donc biloko ekiti te biloko ezaka toujours ya komata biso bacommerçant ti biloko eza ya komata en tout cas marché vraiment ezalaka bien te tosouffrir transport banzela eza bien te mpo koma na biloko ofuta ba 5000 donc aller-retour ofuta 10 000 francs de transport donc makambo vraiment ezoke bien te neti bino bosomba balégume wapi kimwenza bosomba na kimwenza nde boyebo kimwenza gare nde toyaka nango a ok siko d'après yo nini nde ezosalaka biloko ekita te o dollar esi ekiti nini nde ezosalaka biloko ekita te bon eza nde siko likambo ya bato baza likolo nde moto fu balobela biso eza likambo ya bato baza likolo na biso nde fu balobela biso mpo eza loka biso moko boye tozwa solution te eza nde solution nde euta na bakonzi banzela na biso nango mpe eza mabe nzela eza mabe bacourant eza mabe mai eza mabe insécurité donc nyonso eza mabe bien siko bakonzi oyo balandi yo message nini okopesa bango nini yo koyebisa bango mpo batrouve solution donc solution mpo balukela biso solution eza kaka ke fo biloko ezala ya kokita oza 10 000 francs omona eloko osomba te mpo tia nzungu bana balia donc eza pena impossible fo ke batelemela biso na koto nano ya biloko nano masango eza ya komata fufu semoule biloko eza vraiment ya komata donc de eza ke soki babongiseli biso route kimwenza nde tokomona ke mosusu osomi biloko kuna oyo oteka ozose retrouve te donc omona ke osala eloko te nyonso donc bénéfice nyonso ezokufa na transport bénéfice nyonso eke na transport donc tozosentir vraiment te ke toteka tozosimba mbongo donc eloko eza te. Merci beaucoup. Merci beaucoup papa. Bon, oza malamu? Naza bien. OK. Awa tokuti yo na wenze ya cité Pumbu ozoteka nini? Nazoteka pondo. Ah OK. Ozoteka pondo. Kombo na d'abord? Mama Vungu. Mama Vungu. Mama Vungu toye bananu ndenge dollar ekitaki. Soki biloko pe na wenze ekita to ekita te. Biso awa nakata wenze biloko za kokita. Pesa kokita biloko na biso tozoteka na wenze. Kwa mupika pondo 1000 francs 2000. Mupika pondo komi 1000 francs? 1000 francs na 2000. Wa biloko somba. Matike pesa liao. Yo somba ngo wapi? Nasomba kana kimwenza. OK. Bon ba difficulté nini bokuta na ngondo ke na kosoma kimwenza ba ebisi biso ke nzeleza mabe. Nzeleza mabe. Transport passe. Malgré que nzeleza mabe transport eza passe mais biloko eza nango na prix bien. Biloko biso ya kokita biso kuna mwa biloko eza nango ya moko kita. Yango na biso zo kita ka pena 1000 francs na 2000. OK. Siko na ndenge bozo tekela bozo se retrouver pe moi bénéfice ezomona. Avec bénéfice yango po uzwa combien? La koteka ngo malunga eza to po mukili mo bimba koteka. Donc bénéfice ezate. Ya malunga ezate. Bakonza mboka bazolanda yo eloko nini yo kosenga na bakonza mboka tant que mama moboti na misala oyo salaka nini kosenga bakonza mboka. Babongisela biso na banzela. Ko banzela yango wana tozotambola. Bo awa banani oyo banani oyo ba pompe sache kona. To yebi to soke kita soke pe kita te. Bakitisela biso komesa nani oyo nani bitu kwa tozokota talo ekita tozoka na 500 francs. D'accord. Mais pona yo lo kumoni ke biloko eza ngwa apa biloko na biso makasa eza nyonso eza yango ya kokita. Abo biloko muso etikali po apa koteka olesa ka pe bana ndako. Tozoza ndego. Makayabu masangu wana eza okita to eza okaka. Biloko muso eza likolo. Okay. Merci beaucoup maman. Ilobani isoko bakisa pour aussi ça. Wana makambo etali malade. Okendo l'hôpital.
na l'hôpital wana ozokende soko oza na mbongo to moi bozwa yo eza te biso bato tozokufa kaka na kati na oza na kati na maboko ya munganga oza na mbongo te okufi omoni bebe mosusu bozomonaka ndenge wapi ya mibale wana makambo etali bana classe olingi bana sino batanga bapapa bazosala te ozomona esala eza te bana bazotanga na pasi na difficulté nga na banda koteka kala nanunini awa na wenzo nanuni kaka awa likolo koteka mpo makoki eza te soki bakopesaka ndambo mbongo mpo naza moto ya leta mobali akufa nga naza mama vefe ndenge nazali ona siko soko nalobi na koteka lisusu te nani moto akolesa bana baza vefe so bakotipesaka mbongo nazosela bino mpo yo leta moto akokosuka biso. Merci mama. Bakonzi balandi message na. Merci. Allô. Non, attends. Moi, on a cité vert, on ne peut pas décider.